faut na batela ye yango na batela ye dernier so mais on a motuno ngana tuni est-ce que ça pe na ba bande commission mususu to ba artiste nyonso en général ba ya kapé ko ba service na yo bo za mise bele ba ko banga za mokolo moko kutu na leka même na répression faire bakanga ngai nganga wera ye alinga boma faire bona bo donc ezalaki scandale c'est non bande ko balandi grand chef a tomboli solo moya muke. Mais ça la fait plaisir na bande robota la biso à travers le monde quand même na li solo wana kaka poto ko bana biso ezaki non nini yo kuma ikuno ke ko lokandi batinda ki yo kuna to nini obi ke monde dans un monde ba guerre d'esprit oui batinda ngaite ezalaki na parti politique moko et ezana bureau na ngozaka place ya sa répétition donc le ko la pana biso répétition ezaki te na wenge de la kota ki na zo document ba invité ki nga kuna pa président national ya parti wana le ko la déjà mukiliyebi que grand chef azawana nde mone scandale yaki tiko benga ferre tango yaki fuma bwala amoni ke papa ya yeba ki mama malamoko asali pêcher sa transport pêcher sa transport na super $100 na chena poche na super taxi na louer na yoko nganda so bande ko na bazoi courage okanga babanga ki yote yepo saki démonstration bakanga ki ngati basimba nzoto bakona nzoto te bazolo ba musika ke no bakanga porte ba yeko boma président na biso na yeko mona pour la deuxième sous et pas brigade bana na ngai rigen na chance ya moi c'est tant bazami ki bazaki congé pas brigade tant za primaire brigade yebi place azali salbati place azali yebi ke no wana zolo bezana nani si bana na yoba ki ne congé pas brigade c'est que na sena ngona yoza wana osimbi paye na bisi ke na comprendre les hommes sika yebi ke no papa lo binini bana bazaki kuna mais jour la kenena nda kuna ye azobi ma fati libanda nganga wera yao na komanga nganga wera yao ayo bibo lupemba ko bima te bona boy salbati ko motina ngambongo pa ya bagarde ba pesa ngapo na transport na zongo donc ngai lokola déjà un signe ya makasi ezana wenge loko pena zana sawana nasir oyena ndako yoki ndenge zo tutula kuna non qui dit mezo beta kuna wembala donc on zaka wera na wera bakocha c'est de musute siko na faire na sabati bana ya wera soki bakomi ko banga yo c'est que quelque part ba yebi pe makambo msu yo pour sala et pas ya ba mise msu yango bango loka ba yebi ba koma ko banga ba kabona na wera ta on zaka na bango sama ba yeba ki utilité ya papa wana nakata wenge ba yeba ki bazai ko ba yebi bien tolala mo memba ve ba yebi ndenge le parc azoke beta match balali ba yebi ke wana za dangereux veille ya nini ya laboratoire qui bozo travailler les événements moko boye ko type na bo concentrer tant que na ba jour surtout za to sali ba prière ba ke bango ba côté pas mer ma pata ba sambela ga to sali ba prière ici tout ça bon la tsoke comme na tala nga bokoko na j'ai fait mon travail papa ba bima ke ba voyager ba ke beta musique yango zo mona ba yebi ba mona ka ba kamsusu ba yima kamsusu to nyo so ba na TV te me ba yebi ke pakazolo ba nini mais yango mo na lobby ya grand chef bato wana oyo tangi bazala na wera na wenge ba yebi makambo oyo bino bosa na wenge parce que ya bango ba kaboni na wera donc présence na yo comme banque sa bango po bazo bango on dirait ko ya pour utiliser payer pour ya pour benda pe système yango selo ba makasa bongo mais omoni wera na mo caractère mwana wana président wera son azaka motema boto makasi bande o faire kutu basala ba s'éloigner batu basala wera na banzembo babona vraiment benga wera na vieille lo abiaza mutema makasi akabarate aza bona bona yolo baza mutema malamu bo c'est tout le contraire te ponanga wera na bango moi ngala yebi viena ngai moko vieille trop na tengu ko mona azana kenge pananga azana basimi bale abetaka mwasi na mi bale mikolo nyonso chaque jour bamundaka l'intention de la violence faite à la femme est épexame a tout besoin d'attendre batate pour moi son aïbi j'ai trop alinga kabo de wera vraiment azaka mutemu nene parce que ba tu changer pe wera te azaka wera pour joie vraiment ça analyse ya Congo mobimba aza leader ya ba leader no sa Congo comment ko ba bongo batu net ba bata la biso batu ya JB bazali batu ya Kofi bazali batu ya Bona Bwasa so yo lobi bongo au salle la kaka qui tchabola te ki tchabola te même JB na ko sa présent JB tout ça qui no joue na dernièrement tout ça na yo na hôtel de la Gomette. Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps mais aussi des couples.
Avec Maxi Bien-être, dites au revoir aux maux de dos, aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. Versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. Alors, qu'attendez-vous? Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. Merci nada bena fier na Congo Promo. Eza site oyo bena no number 1. Do site oyo bena intellectuel. Boss Raf Ngindo en tout cas na passivement bambote. Raf Ngindo le présentateur la force créative Congo Promo. Congo Boroto ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindo, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Raf Ngindo, Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo, babundana nango. Raf Ngindo, Congo Promo. What a plus, what a boss là. Mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue encore une fois dans votre émission. Quoi de neuf Nabino Bolingara Yango, Bolandara depuis. Tu es mettra depuis Kinshasa, Bino Bolandara Yango, depuis le monde entier, partout dans 4 coins de globe. Total la émission na biso bo sepela nango bo kritika rapé biso parce que tous on a besoin de critique na bino grâce à quoi tomera pe ko bunda tous a parfaité tout ça là toujours effort wana ba deko ba komela nga ba benga nga biso ba kenda ko extrémité ya loba oh il faut pas ba loba mais tu mba kongo parce que ils a déjà musa tout ça là ce qui te sait mala moza pour na sengo na bino ngana za toujours dans le grand plaisir ya vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs raison pour laquelle nous nous battons pour vous servir suffisamment avec du travail de qualité toujours na site na biso Congo Promo site ya munene dirigé par monsieur Raf Ngindo depuis les États-Unis à qui j'ai dit big up nayo depuis na foyer na Mobimba boss américain merci nayo les lots aux alliés de la commune de Massina dans la commune ya la district ya Chango na bikebana Chango baza belé libanda na occident na diaspora partout dans le monde vous éparpillé les autres qui tina mabelé na bino vous omona na sima na biso ah to koti pena na fin fond peut-être na le grand chef coutumier Kasongolunda grâce à confrère na biso ya Congo Promo Evi Pantos hein vanité neto sur la cap n'azo qui contacte naé parce que tous en mambo sur la penaye to landa qui est baniko bolanda qui est mais biso tout en mambo sur la naé pour comprendre que ça les osalama bon mon situation ni les vivre à on mboka na côté ya musala na ye na ndenge travail ki ndaka na côté encadrement pour ça tout mingi to landa pe banenga ba musicien yepi baza ba collaborateur na ye ayebi dinga encadrer bango spirituellement to minga ko partager na ba sujets ali to développer na pendant une bonne demi-heure parce que makambo za mesdames et messieurs na lo belé parce que na boyina épouser matière pour ye mort za pembe nanga awa avant qu'il introduire ye on peut ça quand même grand merci na bandeko o batika biso te de près ou de loin ba lembarate ko komela biso de près ou de loin ba lembarate ko sala biso ba remarque na bango comme biso malamoko to embango ne sengo nyango du côté de l'Italie je dis un grand merci à monsieur Anto Mokonzi hein Anto Mokonzi depuis l'Italie motema ya madame Dorian Fez J3 mère à Brian en tout cas bino kaka ne couple na bino wana na baksa merci son atteint comme na bino depuis boye bisa Grazani Kilandas ya zika ki Paris azana vacances na bino na Italie wana hier azo sala makambo wana to ba ke papa le kijo matope azali quoi comme ça message en tout cas je vous aime beaucoup merci également à maître Blaise Bekwa coach olympique 5e dan depuis de côté à Grande-Bretagne merci na yo ebele na bandeko tout à travers le monde en tout cas et aussi ça bon tesson qui n'a pas sapé merci na Afrique du Sud na ba oba simbi Afrique du Sud on a lelo là je vois les jeunes millionnaires Nzeta Mbila Power Lomama depuis l'Afrique du Sud big up na yo binenge to solaka parce que vous a bien encadré par monsieur Poisson d'Avril il va binge bongo petit Didier Chombo petit Jésus na sisi malobe belete pour makambo zande kotoyo moi je vous dis à tout de suite. Mesdames et messieurs, Bolandi annonce na biso que makambo za ya solola yebo moni na droite na ngai yaza bongo le grand chef coutumier Kasongolunda d'abord grand chef mote na papa. Merci Joe, merci pe na zongi simote ebele pa na yo. Vraiment nzamba ba koko nanga asunga yo ndinga yo ko découvrir comment nanga esika nazali na mabele po ki sasa pesa ngai. Yango na zongi sipe merci pa na yo. Grand chef Kasongolunda to solana to kabola no masolo parce que biso to linga te to yoki na musika etsukeli bongo te bato bakomela biso bazara partout dans le monde balinga ba ba ndenge ni situation kende a na mboka le grand chef Kasongolunda yo chef coutumier Kasongolo des abongo na côté ya Bandundu dans l'ancienne province ya Bandundu les a na ba divisé en plusieurs provinces mais comment grand chef ya Kasongolunda mais on a Kinshasa
Oui, ce qui Joe ce communique avec ça naza utilisé partout parce que ça ça mon ngai ngai ndé mutu kolo ça oyo nazali partout côté tout naza invité nazalaka boka ba teke yo mboka na teke ayaki ko tekela ngai biloko mo teke c'est un commerçant pa na ngai awa mo teke autaki braza ayiko tekela ngai biloko na yambaka ye tant na moni ke non asipeli ko vanda ndé na tikaki ya vanda ngana zonga pa na ngana ka songolunda mais ma belo que ça muta chaki libanga premier pierre batonga que ça sanga yo ka songolunda so na bingai parce que c'était ba grand koko na yo ngai alors yango moni échelon so continue parce que ils la hiérarchie to kindaka so le longa pena kufi na zakana prince azope bokonza ko continuer ti to kende dès que ça zanga yo ndongo bisoki lelo yo ke yo tiki la prince vous mona te que bandeko baso traper ba olinga ba comprendre que chef coutumier etambolaka na bonganga. Bon, normalement bonganga za ba différence belé bon koko bonganga bonganga zelo comme susu boko peso comme susu mais ngai ki chef coutumier etambola na bokoko donc ba bloko nous na sala kana bokoko na ngeza ka naturel sur base ba nzete o nzambe akelaki apesi mayele pa bakoko de on a ça là. Chef Kasongolunda, merci d'abord les arrêts intro koto banda to kota mais bandeko bo tala biso pe na monde entier. Est-ce que lelo na ndenge to mona ki ba rumeur ma comment maki yo ko ki ko affirmer que za pe na ba artiste musicien oyo ba travailler kana yo. Ponga na yebi déjà que yo za déjà travailler déjà na Werason les rois de la forêt. Est-ce que na constitution na constitution normalement na za sentir a Werason Weraza ka pantalon na ngai sentir na ngai yo Kasongolunda le grand chef coutumier oyo na simbaka pantalon pour Wera lata donc sentir zangai donc nazala ko la source bazo mona ka mai betutela kumugiyaka donc susirat donc c'est comme mai utaka apo mona ngo eza sike utaka to so mona ngo lekawa nazala ona sima mkongo nga ezana ko leka mais e bandeli wapi ngai grand chef Kasongolunda ngana sepeli na yo parce que yo za na courage wana ya koloba yango da polele que yo simba Wera so bato babanga ka bi Wera naza boazana kisi azana boy na boy pe musique tambola ka ba sacrifice bele de soki bato bazo mona nyonso ba imaginer ka na source na donc c'est que yo ndem to zawana bon batika Wera soki bali bazulu bazana besoin ya kindoki bien makambe bele bazuluka bato nanga Kasongolunda Wera te Wera azana musantu azana ye mutu. Mais comment yo koloba Wera za musantu alors que yo bi que yo ndem to za kamba do ya za kaka pantalon mais yo za kambo simbi kamba po simbi c'est que butuna de fo ba na po moina molili na lumière tambola nzela moko te tango to bundaka bitumba butu to benga mvita mais c'est Joe les journalistes ozavana Joe soki bitumba na yo ezali yo kinoko bundata baluka batamakasi zo Kasongolunda zo mini Congo zo Kiamvu Nzari zo Mwela zo Kamungu bokeno bunda bango bat bako bunda bitumba balongi ezo bimana komona yo mais yo komi wana te bitumba ya Wera eza biso bakoko eza yete to bina yo za mwana vanda o bako bunda na yo babunda nga Kasongolunda yango na bunda bitumba wana. Ok, n'a dit que bandeko bele bazo tala bazo sepela quand même la franc parler na yo mais grand chef Kasongolunda est-ce que na artiste oyo simbaka na bandi non na Wera parce que Wera za au sala na Wera bon nanu po aza mutu kaka ya côté na bino to sala pena artiste mususu ya ba mboka misusu bon ngai na ko sola misusu mususu mais na lobakango de temps à autre na kotika ko trahir Wera mukolo moko te na bokoko na biso ndeko mona ka ba mongo na batetela ndenge nga Kasongolunda nazala na Wera ngai nde koko na ye nde to yaka na bokonzi na biso koko ya Wera ngai bongo ngai na boti mwana boti mwana ye wana Wera na kulia nde na bomende fo na batela ye yango na batela ka ye nyonso. Mais on a motuno na ngana tuni est-ce que ça pe na bande commission mususu to ba artiste nyonso en général ba ya kapé ko ba service na yo bo eza mise bele ba ko banga eza mokolo mongo kutu na leka même na répétition faire ba kanga ngai
nganga wera ya linga boma fere bona bo. Donc ezalaki scandale. C'est non baneko balandi grand chef a tomboli solo moya muke. Mais ça l'a fait plaisir na bandeko bota la biso à travers le monde quand même. Na li solo wana kaka poto ko bana biso. Ezaki non nini yo kuma ekuno ke koloka di. Batinda ki yo kuna to nini. Obi ke monde dans un monde ba guerre d'esprit. Oui. Batinda ngaite. Ezalaki na parti politique moko et ezana bureau na ngozaka place ya sa répétition. Donc le col a pris la biso répétition za kité na wenge de la côté qui na zo document ba invité kinga kuna pa président national ya parti wana. Le col a déjà mukiliyebi que grand chef azawana nde mone scandale yaki tiko benga fere tanga yaki fuma bwala amoni ke papa ya yebaki mama malamoko asali pêcher sa transport pêcher sa transport na super $100 na chena poche na super taxi na louer na kozonga ndako so bande ko na bazoi courage okanga babanga ki yote yepo saki démonstration bakanga ki ngai te basimba nzoto bakobana nzoto te bazola ba musika ke no bakanga porte ba yeko boma président na biso na yeko mona pour deuxième sous et pas brigade bana na ngai regain na chance ya moi sitan bazami ki bazaki congé pas brigade temps en primaire brigade yebi place azali salbati place azali yebi ke no wana zolo bezana nani si bana na yeba ki ne congé pas brigade c'est que na sena ngona yoza wana osimi payer na yebisi ke na comprendre les amusika yebi ke no papa lo binini bana bazaki kuna mais jour la kenena nda kuna ye azobima fatili libanda nganga wera yao na komanga nganga wera yao ayo bibo lupemba ko bima te bona boy salbati ko motina ngambongo pa ya bagarde bapesa nga pona za transport na zongo donc ngai lokola déjà insigne ya makasi ezana wenge loko pena zana sawana na sir oyena ndako yoki ndenge zo tutula kuna non ki die mezo beta kuna wembala donc on za kawera na wera bakocha c'est de msuti siko na faire na sabati bana ya wera soki bakomi ko banga yo c'est que quelque part ba yebi pe makambo msu yo posala e pa ya ba mise msu yango bango loka ba yebi bakoma ko banga te makabona na wera taona zana bango nsame ba yeba ki utilité ya papa wana na kata wenge ba yeba ki bazai ko ba yebi bien tolala mo memba ve ba yebi ndenge le parage azoke beta match balali ba ve ba yebi ke wana za dangereux veille nini ya laboratoire qui besoin travailler les événements moko boye ko type na bo concentrer tant que na ba jour surtout za to sali ba prière ba ke ba côté pas mer ma pata ba sambela ka to sali ba prière ici tout ça bon la tsoke comme na tala nga bokoko na je fais mon travail papa ba voyager ba ke beta musique donc so mona ba yebi ba mona ba makamsusu ba yi makamsusu to nyo so ba na tefete me ba yebi ke pakazo ba nini mais yango mo na lobby ya grand chef bato wana oyo tangi bazala na wera na wenge ba yebi makambo oyo bino bosa na wenge parce que ya bango bakaboni na wera donc présence na yo comme banque sa bango po bazo bango ndire ko ya pour utiliser payer pour ya pour benda pe système yango selo bango bakansa bongo mais omoni wera na moi caractère mwana wana président wera son azaka motema boto makasi bando faire écoute basala ba s'éloigner ba basala wera na banzembo babona ba mo benga wera na vieille lo abiaza mutema makasi akabagate aza bona bona yolo baza mutema malamu bo c'est tout le contraire te pona nga wera na bango moi ngala ebi vient ngai moko vieille trop na tenku ko mona azana kenge pana azana basimi bale abetaka mwasi na mi bale mikolo nyonso chaque jour bamundaka l'intention de la violence faite à la femme et puis ça atuko zana tambata te pour moi son aibi j'ai trop alinga kabo do wera vraiment azaka mutemu nene parce que ba tuko changer pe wera te azaka wera pour joie vraiment ça analyse ya Congo mobimba aza leader ya ba leader no sa Congo comment ko ba bongo batu net ba bota la biso batu ya JB bazali batu ya Kofi bazali batu ya bona boasa so yo lobi bongo o sale la kaka ki chabola te ki chabola te même JB na ko sa présent JB to zaki no jouer na dernièrement tout ça na yo na hôtel de la Gomet na Schengen confirmer que ça na JB to na JB na ko benga ta siko ko bisa yo même temps ke mbushima na benga ki ya bisima mfuma bola na zana mbushima so na zongi tout ça fallait que tuna to ça moi eloko moko boye ba beta na niveau ya kenge pa na ngai kuna tout ça bon tout bon ça terrain na bon ça terrain ba ya kuna tout ça ayebi présence wana ayebi ayebi déjà na écoute appel là qui n'a pas né dans le comité
comment va comprendre quand même place ngana lingna memayo que au travail pena batonyo sommet oui raza frère na yo ya chabola mais bando comme ça peut pas repousser pembeni na yo ba petit la cause ça peut na pas chabola oza na besoin monique non te na mona papa naza mama ngulu na bisa ba mikono stu ngulu aponaka mwana te amelisaka mwana stu soki ayi na oyambela bo mibale na yo kaye ayo ka pe biano na ye. Parlant de JB, c'est des gens vraiment bien à l'obélo par rapport à JB. Et ben, tout boit à la bise à travers le monde. C'est-à-dire, notre travail, c'est vous informer suffisamment. Depuis un bon moment, dans sa émission à Kissinjora, dans sa émission à Sankara, dans sa émission à Piroger, tout ça, bah, pour prendre un mingi kende contre Blanchard Moussaka. Je crois que nous avons ça la mise au point. C'est-à-dire, bah, l'ongolelo qu'on a monté, c'est acharnement. C'est-à-dire, Moussaka, c'est un frère. n'a que 2 fois chez lui à la maison, parce qu'on les a parlé, quand je l'appelle, il décroche pas, quand je lui fais des messages, il répond pas. Parce que c'est ça que, il faut que tous allons toujours au milieu du village, n'y déontologie, Sengi Bisso, et tout, il faut pas y payer. Mais hier, Azako éviter Bisso. Je crois que le message est commis, la famille reste la famille, le travail, déontologie, c'est-à-dire, n'a l'ouki des gens balébélés, mais il refuse de se manifester. N'a pas pété, n'a pas continué. Donc, on a grand chef Kassongolunda. Le grand chef, les lots, bato amoni 7 jours de la semaine et bimi. Quand on a bimi boy, amoni les qui n'habitent mora zagi pena go perwera. Na nzela ya voyage atiki biso. Ba interprétation et belé. Monsieur Balobia est un sacrifice pour l'album. Monsieur Balobi bonabo. Yo suis en tant que chef spirituel. Yo me boza ceinture simbi makam. Et zala kinini exactement. Bon. Et koloba mabongo. Mengai mut nazana fond. Ngai nazana kwa neti koni. Bachenjungu po biloko bela ngai yo. Na sali 6 mois. Ngai. Machema Teusu Kolomboka, Fuma Bola Pozali, Ayebi Azawana, na sali ba descendre tous les 24 communes. Et puis na sali 6 mois pour na kolala pour les locaux. Au travail pendant 7 jours de la semaine, vous confirmez. Ce que Betty, Bayo Kiango. Pour pas sentir que non, il y a solo pena Wenge za orchestre ya bankumu. Ki bankumu penda bazali ne basala ka Wenge pena bankumu. Et puis vous respectez que non, ba koko bazali. Le col les albums est privé. Il y a yémo personnel. Il faut pas sentir que non, gaz vient des alliés, n'a pas album moi. Bon, si moi, là, na tolo mabele, eza pam. Na ça va descendre 24 communes à pam. Donc, bateau, bateau, mon akeza va sacrifice des arts. Partout. Tous les 370 fan club, 370, je crois, fan club, il y a une musique, il y a 24 communes. Na zagina bango, bazagina nga. Ba super, ba théâtre, ba tout le monde, ba yebi. Tous les fans partout, na zagina bango na descendre. Na Mateus, coordination mais kita na kita nango, na cette tournée. Bayebi. Est-ce qu'on a monté ou on a gagné? Tu sais, avant que et le quoi, et le scandale. Ce qu'on va vivre vraiment que non vraiment il y a un scandale. Le scandale, il y a un scandale. On peutninger et frapper peine à groupe tout le monde va comme va perdre na élément à 4 groupe. Les arts na cadre de peka ya ezui. Tu vois les ezui te et ya qui na okaka eza liwa écouter qui est. O le azama qui l'a pété. Lokola bayebi kaka biso na wengi tolia kaka. Si, o azama qui l'a pété. Te akufa kaka na ndenga bonzambe. La campagne de chef a beau une heure côté en profondeur. Le sait que Zara ezui. On toko banabiso. Mais ce qu'on lelo. Yo rabimisi. Yo la 6 mois au bundi. Mais résultat nango o ezo pesa lelo. Yo mongozo ya mangoni en tant que moto préparer qui pepo masolongo qui est nezo kin. Non vraiment nazo ba coup de fil même na libanda. Partout libanda bazo benga, ba Allemagne, ba Italie, ba France, ba Belgique, ba États-Unis bazo benga nga que vraiment Fuma Boala, jour même héritier avec na poto. Bazo benga nga, tout le héritier côté le côté boyna boye ba ta poto zo benga. So na ko zo téléphone wala, ko banda suka tisuka, au moment appel à qui neza wana te. Eza poto na poto. So poto bazo benga ndi ba tu pe ba lu ko sala bango masolo pe bazali. Spiritualiste. Oui, bana poto ba yebi na bisaki bango ke bolongo na ba spray ba cravate rouge, na ba magie, ba ni tout ça. Bozongelanga, zongela bokoko, bo mona ba réalité bokoko, bo vi parce que na poto bazala comme belé. Pas comme belé. Ya makasi kolega kuto na zomo na kina. Kuna ze belé. Ba revenir bazonga. Baso solution ba pomba zanango. Na bisaki bango. Yo te bango ba kina bango na souté ba indépendant. Te ba kina bango mususu na zelia tout c'est le gars Yesu. Mususu auti à Londres. Ko zela Yesu ko zela suma sa kufi. Na to zo bemena aéroport. Na kuneke bembeza wana.
azongi siko tanga yo mwana na yebisa ye a confirmer que non ya solo oza visionnaire na vision mino na poto bongo la nzela te makamuni za kaka paka songo bazonga bobenga na pesa ka numéro mikonso bobenga bokozwa biyano c'est mon ami honorable Daniel Bumba le bulldozer toujours bonheur na cadre musala tu vas la informer na ma réalité n'enzo kinde mais tu rappelles solo ya yo na mono yo nani Bercy bosuka neni on dirait suka que de poisson lisona yi bon moi na wana nazwaki ndenge nazwaka bana nesto mais le kola président mon tu na baisse mon ke baisse benezala ki tout ça habita na pesa moi no biloko na ye mouvement mata na foulier daba biloko ayaki nango o aleli salo beso na podium zaki yo ngayo ka songolo na biloko na ngamoko mais ba chapeau alata wana to abima nango na ba CD wana tout ma sala tout ça eza biloko na songolo na biloko na nga nyo sala alata mo bimala na clip za biloko na nga to bosu yesko akena ne pas faire bosu kan akena na ramna yo te ozo ata mpepeza kuna asala gazda yo pesa ki ngo bendian ko bitelenga bongo eza osoko za locateur moko lo bimo kelanda kuna otikela nganda kuti na biso tikela nganda kuna bima kene na yo akena tonde akenda bonga tikala akenda ka pas vieux tikala makambo ne futie loko zate makambo zali nzungu ngamna vandela nzungu bonga mi nzungu ngana za nzungu siko ya okena nini akeleka mtakala ninga yaka ki bande ko bolanda est-ce que bilete ba okama o balanda na émission musute me bazo kamwa ke et logo il est sara lo beso na podium kolo nango ezalaka yo ngayo yo tala mwana o biso omuli ambulance tala na labile mwana zwa yo kaka tanga zo bwaka lo beso ngonga lo beso na kati ya mwana wana ngongo ya oyo ya Bercy ezo mena ngongo mwana to zumi ngongo nusto kotisi yango zo ka ngongo zumi te awu misa ngongo tuye mtu moko do confirmer que bo fouli siko mwana wana ambulance mikolo ambulance ye kaka d'abord ponga mo freiner mais c'est azo yana ndakwa tozaki na plaque quelque part wana Bercy non ambulance oui na ba makaba na zaki na bango tu na zaki na bango to vandaki na ngambo kula kotaba saper ya bisa wenge bazo papa tu yana ndak no bozana kimia donc moi déjà assis biloko na ye donc je crois tout ça on a besoin ya boboté ambulance azawana akangi masolo vraiment il est calme très calme mais grand chef quand la émission na landaka yo na Yves obeta appelé solo ya défunt oncle ya wera on ezaki vieux Nico Bakong oui vous avez une relation nini na vieux Nico pas on mona ka vieux moi na podium bona bomé côté recherche vieux pas zaki makasi ceux qui battent comme Bakong on a lingala ça la même une minute de silence parce que mon français y en a parce que ça me fait très mal pour Nico Bakongo voilà oncle propre ya Weranson donc oyo pena tuzakini na masolo pena ya wenge ye wana donc na tikali na lokona tumone tikana wenge ngamoko lokola kende na 2 heures abengi ngai fuma bwala bete loko moko boy tuzakana mwa lisolo na somo boy papa na beti to sisi répétition abi président pesa ngambo moko boy ya silikaka habite mbongo boy pe fuma les eza ngwana te fo bakisa mbongo po ya zako imposer soko wera pesa ngambo muke azako imposer et faut wera bakisa mbongo yo ya lobi ba pesa ngai pe ba pesa ngabongo alors na komi na uti pa bourgmestre ki mbanteke son excellence monsieur le bourgmestre place ali azoka ngai Edouard Zawana na silsina ye apesa nga ba whisky bazo tika nga na komi na bar mo na zango pemela 15000 francs na yoki coup de fil babi papa na yo akufi akufi na nini mutu bote robengana mutu ngini na deuxième masolo tout akufi na zana veste wana tile na lata ensuite na kata ba mututu eza wana complet veste na salaka to salaka na salaka préparation malewa na seda malewa na ta complet veste na chocolat na kata mututu tile zanda ko kende ya Kongo na salaka to kende biso manzela moko na salaka sina mapoto bamsu bakata mabele ngalo kona mwa bichebiche bezalaka ya gris moi boko ko yali ezote ko ko zalaki ya on a bimaka soin sauf oui ba mettre ninja bazana ba yako zwa ngai na côté hôpital mais na sake le côté zalaki kaka na pesa moi tonga pona ba shukusu nani na yaka Bakongo vraiment azalaki vraiment momoni ya lokola Bakongo azate ya moni makampe
ya wenge moi ba désolé monsieur côté kwana grâce ya kozanga bakongo mais nepsi président très important très important pe nepsi wera mikolo na petit message ba président wera abongisa makama bureau ya wenge ezoboma wenge hein je peux confirmer en bureau oui na ibisi na dozela parce que faut toujours rendez-vous bana beng 50 na comité so na commune na parler bien na répétition to vanda na ibisi que voilà ayoka ngai facilement il faut amekana ko modifier makamba ya bureau ya wenge mais chef le moto ça exercice moi muke dans tous on sima et obeti solo Bercy azape mona na yo quand même boy na boy c'est yozo grand chef obia kenda na benga attitude pesa conseil yi azolanda moni parti ozolobo ça lente ozoloba na yi atala yi loba na yeye moko en 1 minute oui na pesi yo Baxia parce que vous allez kozala ingraté tambula malamu kozwa lokolo na sobete likolo na nzela te zonga na nzela oza mwana tupeseke confiance na pesa kiyo mobimba mokili yeba kiyo makasi e bouger mokili alors conseil la personne bisika nous okende kokenda kabongo te sala tout droit okende malamu so za gauche à droite petit musique okoma atana na 50 ans te ou be 40 ans te musique ekufio toyebi pe guerre kota d'une part tout le monde a maison mère faire bien que sa famille mais dans nous les familles qui normalement ni mo guerre kota solo la parce qu'on na le qui no faire pesa etoli na ngapta président Ferre boye oyo na président Ferre parce que le juge oui il est président groupe c'est un patron du groupe na nga papa na biso boye Ferre na ba kubuta mwana na ba kuhala kiteke na bana loko wana boye na yelo na kiyaka ngai soki ba boti yo oza mwana so ba fabriquer yo oza ekeko yo bikeko zo mona oyo mais lokola yo oza ekeko to za mutu ozo mwana yeba ke papa zali ya zali les gazali tamola bien vraiment oza grand bon chanteur oyo na préférer yo ngai moko papa no na vanda wana ngoma kazi vraiment yeba bien que mbuta kwandi nleke kwandi tamola malembe musique na yo ke oza na venir à makasi keba gauche à droite keba les rois de la forêt azali likunzi basimba kaite wana za racine ça c'est à la racine même nga nakosa na les rois de la forêt parce que d'abord na côté la musique c'est mon patron yo ça na wenge oui nasa na wenge te comment na to manda ko na monga wenge te deuxième mission to sala ndako na ngao na sala na mikonga po mona keno na bien na wenge parce que na ba ndeko miso souper neti otangi pe JB olobi bozala botu kozala na JB ozalaki na JB eza pe na masolo bozo préparer masolo moko yo na JB tuko bakam grand chef na moto ya chabola mais abeti pe mboka na JB qu'est-ce qui se prépare bien na JB président Félix Wanze quoi na zaka na bien hein dernièrement na kinako luka président na kinako luka Kofi mais na rataki parce que zakite mais Nicolo yo na connaît pas ya mopao na mon frère kuna tukutana ye o evitango depo que monde nous les monde mo ezana ba caprice nango za so muto azana muto yo isifika ba koma okatisa oso na muto yo kana na ete malamo ba kotsa ba benga ngo 12 so ka code 12 c'est que muto na tengami parce que yo krenyaka 12 très poza na wenge BP 12 yo banga 12 na ye biango mais nga pozo wanga za passe yo banga 12 te na banga ngote parce que ego yate ngani no mona za trop blende na yaka la wenge na yaka mutakala tena kama kasi na ka bien ah oya mobimba mais wenge za place moko ya kosala masekite wenge za compagnie ya munene ya numéro 1 ya Congo ya musique congolaise so bango to bana podium wana so za pe motaka mobulu kuna te so za motaka ko yate kuna bayaka bango te fo bonga ma papa okaki nzemo to salaki bouton te bouton okaki nzemo to na teste nzema bouton merle bouton oyoka makama bimaka toloba nini zala mayele koya ngulungulu na wenge te okasini wezaro kesa mike te wana eza grand société bakumukanga do bambuta mutu bazana bakuru Jeff lokolo ngamo kisimi na vanda kawana koya bete te okoka te mais c'est là on peut se le remonter à bien mais un peu quand même na yebi et ça là quand même grand plaisir na banarana na kendarana pe na kati on a Nzetambila Powerful le Mama. Nzetambila Powerful le Mama. Toi-même, tu sais, les jeunes millionnaires depuis l'Afrique du Sud. Un de ces 4 matins, à tous les fans de Maître Joe Matope, d'ici peu,
na mystique a formé tout ça moi tour moi vite fait en Afrique du Sud. Aboka c'est un état mis la power full le maman. Il y a ça bon encadré par monsieur Poisson d'Avril. Lui on l'appelle on l'appelle Petit Jésus. L'idée Chombo. Toujours Afrique du Sud on a ma casse na bango mi balé et puis Antoine Mokonzi Dorian Feza J3 motema Dorian Feza J3 mère Boyan grand chef to qui na biso na suka poto kutaki bina tozi na boy abimi na laboratoire na yo ça l'émission de façon on continuer ba boulot bandaki hein maître Blaise B quoi coach olympique 5e dan toujours qui n'a pas vers la fin mais grand chef bande ko je talo na monde entier s'il faut pas retenir ba kanga que na musique na biso po osala makambo e vanda il faut ko solo na butu bon musique na biso ils ont ma tendance mi balé ba musuba ke na mona bonganga ba kesa ba bonganga na bango po bonganga za bokoko te biso na bango za bonganga te biso za nde bakoko pas na biso za ka bokoko naturellement sur les plantes ici ba makasa tomate ba ndembi ba kasa fei ba kasa manga ba musungu pesi ba musirga lombo ba nzete wana kaka biso to sala kana wenge biso wenge ngana wenge ndela shi kutumia wa na yebite ke okota ensemble tuté ko saboter nous n'avons pas de conditions chez nous là-bas biso to zali naturellement donc yango na wera ti akokufa akotikala kaka wera son akitakate amatata zaka ninga telema wana ndio to chai kaka wana to yini ga wana ta place na chai likolo wana netu na etikala mukatu ta mapata poto tala ga yekuna aza wana ko kitsaye za facilité. Honorable Daniel Bomba, le bulldozer, Yoki Makambo, Trésor Tambo, mon passe à R13, mon frère Yomo Yebi, aussi ici on a grand chef, mais grand chef, en une minute, est-ce que va ne comme soupéo va ça la musique autour bien en musique religieuse, va contacter la paix va coco. Oui, pas la bango. Oh, c'est vrai. Oui. C'est comme pour dire que la sister Ingrid Moutel depuis Las Palmas en Espagne, elle robi ba religieux peut ba kota rakoto ngana kamwe mbala moko sister. Tout comme monter. Musique religieuse atino c'est comme ça musique. Tu mets ta musique mon na bango. Pour ça la peut disque yemba ça la boye. Bakoma ka batu ya moi bichebiche fezal. Ça bichebiche. Ma grand pasteur écoute, sans bichebiche. À ça l'église té. Biso to yamba le to bandi na musique. Mais to ça la susu mususu. To be taper ma solo ya bango o yo bike no. Bango pe bayaka. Ina ya ba politicien, na ya ba pasteur, to be. Mukolo mission ya ba pasteur na yebisa bango kingali ngal bien. Kende ake même na loko na za décorer. So nga pasteur ta na tanga ko mo so nga funda. Akena cour suprême. Ake funda pa bengi singa ko na cour suprême. Bande ko bota la biso la ka bango que to ça la prochaine émission la semaine prochaine. Wana sko to ya ko lobana ba pasteur na ba kombo pi yo moko la gisa force nini bokoko bopesa rapena ba pasteur na ba kombo na bango la ka bande ko ke to roye sous semaine prochaine pour tout ça makambo na lobi boye na bandiko na bazali banda bino tout bana na bazali banda ba pasteur omoni même na baka na mondo yo si 100% ya biloko to liaka non en faisait mabe 1% ezaka bien ba fabriquer comme belé na utina matadi ya na toki na boma na uta na boma ba ibisinga chef ko somba nyama to nyama fabriquer ba mona nyama meza nyama yo so mona nyama sombi ba mo ko mbo bale wa onte to fabriquer ba kasa papa ba sali nyama ba zo tika na wenza wa za pona bapaya menga bise yo za nyama te bi chef moya to fongola yo ba fongolinga wa za nyama fabriquer au monaka on a pas je chef na lingo bombango to tika bande on a posa pour baser la on a deuxième partie kabo on a ba oya yo pesa pena ba coordonner ba rozo mbala mo OK na bisi bana poto boye bino to bozana poto o bozula ndangai parce que non monde mobimba place bozali na bi que partout bobenga ba Afrique du Sud partout tout bozobenga ba Brazza ba Gabon na monde ba Italie partout bozobenga nga na pesi bino message moko ke bozonga talasima avo bwa keloko talasima nana ya kolokota libanga yango na liboko na nazo bwa libanga afana bwa kango fona baloka miso na sima na tala nana kolokota ngayeyo bozonga bo revenir bo tala bozonga paka songunda bo benga de bozo benga kaka boko zo la réponse na bino ndenge na ba besoin bozala ngo place bozali
esprit na seconde moko atambola 1000 pays po koma wana na seconde moko akosillonner monde mobimba na seconde moko azonga akosala ba besoin tout bon kozala besoin bokende na bonganga te bozo mbo revenir na bokoko na bino. Merci grand chef. Mon numéro na yo bat ne rose la yo. Oui, pour la contact nanga na pesa bino Ernesto liboso po bozo tumisala makama kombo kasonunda eza moko na ba carte électeur tango bozo sala voilà par rapport à code par rapport à 10 chiffres par rapport à code bozo pesa ngai na kubani tout ça kombo na ngai ezali Mbemba et bani Mbemba Jean Pelté ya nete Mbemba MBA donc Mbemba comme Chancel Mbemba. Oui, comme Chancel Mbemba Kasongo Tedinyo Lunda Kasongo Lunda Nasuka Boche Lusala comme on l'appelle sinon wana. Pour la contact ezali plus 243 081 362 46 26 Nasuka ou 089 la baxi numéro pour bozanga ngote la baxi numéro moko pour bozanga ngope bien pour tigoza bien par rapport à Vodacom 089 48 74 74 7 Nasuka plus 243 089 48 74 74 7 Nasuka. Donc le numéro contact beaucoup benga ngai yangwana papa na bino. Merci beaucoup grand chef. Bisoto comme pratiquement Nasuka. Mesdames messieurs, on est pratiquement arrivé à la fin de cette émission. Si vous avez aimé, dites merci à celui qui est derrière la caméra. C'est-à-dire Bakama, professeur des élèves, encadrant il y a l'autre là et puis spiritualiste Ndé Tolobara. Grand merci à Binotou, à notre coordonnateur Timothée Sanchpiana pour l'efficacité dans le travail et à notre number 1, lui c'est monsieur Raf Ngendo depuis les États-Unis. Big up Nawe et puis na Foyer Mobimba. On vous aime beaucoup en tout cas. Vous continuez à communiquer biso, contacter biso pour des besoins à marketing de business nabino, on est là pour vous. Notre numéro est affiché. Parce que tous parce que nous aussi ici. Grand merci. Boyoki grand chef à lobby. Prochainement, tu recoutes en l'issue ce pot. Tu fais un chapitre. Tu sois en bête à ma solo. Il y a pas pasteur. D'abord, c'est la boutique en a soif. On a qui bose la prochaine numéro. Il va assumer. N'a pas combo à Robin Sangwa. Bose la prochaine émission. On a saisi Nangai. Je vous aime beaucoup. Restez branchés sur les programmes de Congo pour motiver. Moi, je vous retrouve très prochainement avec un nouvel invité, surtout avec le même enthousiasme. Johanna, Marilyn, Matope, Ombre Jaune. Son attenguier, la ici. Bye.